Capage TV. Capage TV. C'est un gouvernement que Afrique, bamona Congo pays moko somo na musique. OK. Tandanga bien. Nazolanda pas. Toko beba na nyonso mais côté musique kilo ezana. Ah. Batu nyonso ba donc na ba no capage. Musique au mona yebani na monde. Soko landi susa makambi ba iba na Congo. Lelo soko tali martyr kingando etonda boy ya yepe yango etondi. Marty pe mususa beta ipe ndeko héritier. Nande ekenda ipe bien. Oui. Ko lingaka te ke malamu ba Congolais bino moko na mboka boy na medibana ba pesa ngo lokumu. Bondi makamalamu emonani. Naza na domaine wana teme na monaki na yoki na sepeli. OK. To monaki ya muninga to moni pe aye merci la sike na Congo ba leader ba zebe ebele. Ba ko kende mboka moko na yebite so ba saka na makametali musique na ba bo monaki ba nana biso te. Na chaka bango kate me libana so ba tuni na koteli ba bango poto akarte la terre moko. Tongana lobaka chaque fois nzela ko bongeza lokola nzela classe. Olingi lar baninga bazo sakana okangi maboko na kae na tongo kotombola musapi. C'est ça. Oboyi ko tango lingo sakana baninga na tongo kotala kae lokwa libo. Nana bige réponse lokwa ngai. Kokoza kokangala sema na sina kota hii classe. Ngakota mtu na saba. C'est ça. Ko bongeza lokolo za na boîte foza na kai. OK. Kai nda tindika kama ipo boîte ekende. So ikaye zate obandoke nesko na volonté mai esengi. Siko yo soko kendo contraire mais zo kita yo zo mata. Ozangi kai fo balusa boîte ko balusa yo meme kota ali alingi. Ebele ba ya mukili baza ko akendengi na gauche mais boîte balusa ko azanga kai. Akoma ko landa vie saloma inenge zo mema. Jésus, Kolomuki. Comment muki na bango kwa pa mutu talaka mwana nzambe yenda tindela kabiso bana. Soka linga bota mbako pona ndako arwate. Bota pas fatiti. C'est ça. Ya ko ya pas fatiti mais ba mandat tante ko umela te. Abu akene pa ya nani. Kwa ça la 2 mandats 3 mandats 5 mandats mais bobuta beta 32 ans mandats zakanda ndambu. Akoko ya na famille ba Reine Elisabeth na ba Londres kuna na Londres na kozarwa libela na lingaka mikumba vi kotikela nzambe te mais mayo ndengo yana yo lokwa remorque sika boy pasta mama na ba pole na pera remorque na mema mikumba na mema ngabi mema siko na remorque ko na mutu so ayoko meme so su mikumba na ma bende yango wana camion kutu ba komela ngo charge et bon yo mutu nge ba charge ya ndenge ni c'est ça ba komela camion charge. Oh 30 tonnes. C'est comme 32 tonnes au débordé. 36 au baluka na courbure. Mama na yo. Na koma ko baluka na courbure. Mema. Nganga va pesa kisha tunaka. Ninyo zana ngo mbongo eko bima. Sans métier, nganga pesa mbongo. Rien na monate. Nguma ya te. Mama ko koksa bikila me ko kende fulu. Maboma tu bana barabara bikile kokate ekoka. Écoute métier te. Ebeti kano. Pesa kingando pesi. Métier sko ni to sa pombongo ebima. Embi. E barishe mutu kende fulu. Yo somo na balelisa mobola. Jamais. Balelisa ne patron. Atebi kamuna tele la pona sika ko pesa mbongo. Moite balelisa mobola te. Mobola ko leliseni. Mobola to mena matanga wale lokansoka neta beti ndeli baku. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya opakola
oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te ritse ya bote yayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino botala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misala donc zéro kento oyo omonake batashe moko esali ngai ya mwindu rete atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omonisa rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommandé bino bagame ya Rite Beauté bozala vraiment déçu te oka botela Rite Beauté ana baproduit malamu mpona koposola bino oyo ezana mpona bakento surtout nazobeta sete botala arnama bomoi eza bakento eza te banoir eza te misati nanga ya kosolana likolo na tingani kaka na Rite Beauté Rite Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Kapash TV, le lot est vraiment tozana elanga makasi, biso tosali ba couleur d'été. Namoni papa Kapash ela. Parce faut pas ça le lot kitoko. Vraiment c'est pas fort ela. Ça lingango ya kitoko makasi. Oui, non ça ela comme maintenant Pasteur John. Et si tiens Kapash. Mutu nyonso ana besoin du papa oba osalela. Pasteur mona ngango te. C'est ikapenda te. Namoni ngango. Mwana mboka. Ya solo. Na indisi. Defasa de la. Kapash miko musika. Nako musika. Namono ba robe ba nini. Suka robe ezote kama ya kosakala te pasta. Babuti babandaka boye ba Dior babandaka boye. C'est ça. Oumela pena côté na mokako so merci à toi. Merci vraiment pasta. Ba innovation boyende sala merci. Ba conseil moi si kokaka maboko te. Ça c'est vrai. Challenger. Te mama batol ko na Congo bino. Batoka bien na Congo faut bozala. Toza pe belé te Te. Moi si ma pièce là. Boza ma pièce là. Ba yemba ngo même na mbili abe. Phénomène à mon après autant d'années. Wana biso. Bino. Tika boy pasta. Ba Kapash boko so bango wapi. Soka leki autant d'années. Non pas polele. Ya solo vraiment pasta, ya solo. Pasta la lele lo alikolo Te, nzamba songa yo ebikande za Kapash. Moi hiver, non mali on penenge ça. Yo mokutaka yo moko binongo za là. C'est ça. Donc pasta bonne santé. Te, Kapash ko tana die bon. À quoi ça côté?
nzambe na santé merci na nzambe pendano baka merci Seigneur non pe na capable anomalie jamais nzambe ayebaka ba challenger un challenger ngana répond maladie au côté bampane belé makasi na kobima wana bato zo nyoka manjaka nde nzoto ezokota na mouvement ya soloko na yebisa nyote ke mukomzu sotika na lopangu tikala makolo ngulu oyebisanga etreta makasi natali yango na TV namoni mundele moko ba leka mbongo yokanga bien na TikTok moko boy mundelo azaka mingi na Monaco azana ba biloko moko ya azaka na vati mingi ya CCCC abablo ko on na ba koyeba nata ba tambola makolo ngulu tika boy oh na ko sote akoti pe ngamo na bi oh eloko lobetaki eloko na lobaki na muta boy c'est ça aibi nati OK basta to beta no lisora martyr nenyo mona ki ferré o soutenir qui peut ça va moi mboka moni malamu foko ndima tika boy ndima mala OK na sali la rasu musique te mais na congolais OK domaine na ngate mais soko yoki malamu moni ndima ya soloko sengweza ke Afrique bamona ka Congo pays moko somo na musique OK tandanga bien nazolanda pas toko beba na nyonso mais côté musique kilo ezana batu nyonso na bano capable musique au monde yebani na monde soko landi susa makambo mingi baiba na Congo OK obanda ba grand calais zonga ba lwambo banani bana soko landi ba kiba peya kiba jazz babetaka Afrique OK Congo banzembo mona partout zongi tini ba génération ezu banane ezu ba fali ezu ba fer ozo comprendre musique ekende balira na bango tukoloba te lelo soko tali martyr kingando etonda ele boy ya yepe yango etondi martyr pe mususu abetaki pe ndeko héritier nande ekenda pe bien kolingaka te ke malamu ba congolais bino moko na mboka boy na melibana ba pesa ngo lokumu ya soloko nama namonaki garçon moko ya ivoirien on dirait azokumisa fere so bakongolais bazokende kosala commentaire abi nazo comprendre te eloko wana elekelaka ngai eza na Congo comprendre yango yo comprendre akomisi kote ya bakongolais yango nalobi boye bondimaka malamu emonani naza na domaine wana te me namonaki nayoki na sepeli tomonaki ya moninga tomoni mpe yaye merci elasike na Congo balider baza ebele bakokende mboka moko nayebi te so basake nano betali misiki na bomonaki banana na biso te awa na tiaka bango kate me libana so batuni na koteli bango poto ya carte la terre moko mama na peso conseil olingi progresser na vie ndima baninga yo bafongola basa tika bo na bano poleleka pashe ezaka nde bongo eloko mo tiko ndima sa oyeba me na ndimi yango si otaini mo bien pasa kuna ça va tala na mutakuta kamwe kama ja ndimi ngabi ya ndimi abikuta bi yoko ke musika amen abisinga telefone abi amwa sana ke musika ana vision moko aloka mundele makasi tenga mundele ngapira mundele bisusu bakokosa eloko boye te bakoka te mona donc moni mama nanga Congo ezotika la sima na makambo yo lobi le 30 juin lobi ko tokomi susu le 30 juin c'est qui singa lokwa na pongi tika boye pasta mama nalobi nazo basi le 30 juin musu na Congo babetaki yango kara oyebi yane passé baboyaki défilé basundoli nyonso ya lobi pe mama lobi pe kandongo lobi très à fête yebanaka na bakendaka wenze lelo ekendela wenze ndoko yebake lobi ekozala ya koyinda mais nazomona lobi le 30 juin lelo lokwa le 23 trace eza te sikoyo nazotuna kapashi ilandanga bien ninyo tosala tozongaka nsima lokola balesheki moko boye na mboka koma population baza bapauvre babundaka poli mpe bima likolo babongisaka nzela mama na apesa conseil likolo mpena babongisa kapashi kokoma yo bamingi te ebele mpo bakoma boye ifo aza na pui ya makambo mbeko opesi kimia kapasi nazoloba no polele okokende maluku na mutuka na yo mpo eza ya yo mosusu bakoma maluku famata na transport leta mpe apesa soki aza na mbongo ya tike sikoyo leta apesa bisi te okokoma ndenge nini wana raison ko papa omona mutu so aza na nzela akomaka ville te ka ndongo olobi eya te kalingaka te
ana souci akende makoki transport c'est ça makolo kolongwa nango seleti azonga aller retour maite ndo moni biloko tolobaka faveur ezatama mokie vraiment problème nanga na bundela yon baka omoni pays ebeba jamais kapashi yokanga chef de l'état pasaka na faute te ba continuer so baleka na Congo na mona mabete tika boy mama ni manga na olba na yo mokonzi nyonso alingaka soki aleki ere kotika sango komona tika na kilo abongisaki soko oza na papa apesaka mbongo awenze mama akabolaka mabe faute ya nani ya mama oh très bien ya mama ko faute ya mama esa ko susi mama mboka alingi mama likambo eza nga pasi pona talaka kobonga batu nyonso esaka bomengo te tolukaka mutu na mutu se retrouver ka passion na place na ozo ali patane ba na quartier te me ba na ngana mosi ba pesinga raison na suki ya soloko na saka na posa koyebana te toka na posa nde lipa na nga ekokisela nga esengo na nga soki mwana na akumisi mama seke fe nyonso ekoki po bato libanda na bandeko misu bakoki lozuwa na makambo osalaka baino pamba oke na sushi obele soma ya ofele c'est ça mama ngapesa conseil sepelaka na bato bapesi yo valeur bato nyonso bakondima o tata bamoni bolamu sika boy pasta yana bolamu si bapesa baso koza piaka obanda ozo alipa nana kolinga bolamu na atomboki na kotongo pembeni suka akoya azwi soki ake yi ya Tanzanie alingi abebisela o makambo akanisi soki alobi mabe nde makambo efrene o soki olia ya moninga okebeta maselo mabe nde makambo efungwami ezaka bongo oyebaka te tika boye nazote opolele yango bateso bakenda epa nanga batongaka linzanza tia komona eyindi achange langage bachangeaka makasi azongisi na ndenge akobondela amoni ke na yini menesi na zwi eloko te napesi bapropagande mabe mpo bayina eme lupembema emati se fete eloko te a zero kapache na bano verité omoni pays toza towana pays ya mabe te Congo eza bien bapopulation mpe batikela nyonso bakonzi te pays moko te balesa mutu na berso lokwa bebe mboka nyonso kokende fo bima oluka ozwa toza na vie oyo ngai nalobaka chaque fois nzela kobonga eza lokola nzela classe olingi lare baninga bazosakana okangi maboko na kaye na ntongo kotombola mosapi oboyi kotango olingi kosakana baninga na ntongo kotala kaye lokwa nanebike réponse lokwa ngai kokosa kokangala sema na sina kota hii classe ngakota mtu na saba c'est ça ndio mtadindi na ibada pona boya bamona ngati webi réponse te pays oyo eza mabete nzambe nda pesa biso Congo nazo zongela kobonga na ngai eza pays te mama kobonga na ngai eza courage na ngana nzambe sisi soko yebi kolukela yo okomona Congo pasi te nazo banzela nde akobonga foluka kokanga motema tonda banzube makasi nzela obonga oboya banzube nyonso okuta nango betoli bakute yana banzube yana escalier amen mama kobongeza lokolo za na bwatu foza na kai kai nde atindikaka mai po bwatu ekende so ikai ezate obandokende siko na volonté omai esengi siko yo soko sokende au contraire mais ezokita yo ozomata ozangi kai fo balusa bwatu kobalusa yo komeme kota alingi ebele baya mokili baza ko akendeki na gauche mais bwatu ebalusa po azangaka kai akoma kolanda visa lo mai ndenge ezomema yango bakufaka avant ka ndenge na lobi yango okombana nga très bien mama tika ye okombana nga très bien on a biso polele yokanga na vie foko luka koyeba olaninga très bien capable vie ndenge ezali awa vie eza pete meza na banzela moko fotosa o mata okita ofele na vie ezala te o na kote ya bino boyoka atoke wapi soko za zelo ofele wana zelali watikala bisenga senga okufa mama na oloba na yo mais ma vie kuna mundela pesa mbongo fele kapasha koyoka nga merci conseil gratuit kolinga ofele na vite tika boy pasta pe ofele yela bana nzambe te amen surtout ça un vrai chrétien mwana nzambo abotami asambela to te ofele eza ya biso te ya solo oyoki on a raison okombana nga très bien ofele eza ya biso te biso toya nde bato kwata ebanda na ye moko kolo mokili
Yemo yana kwata maman. Depuis na berceau. Soko lingo ima na kozongi soka na Bible yo tanga mikolo nyonso zela ko fele. Bible yo memaka e contredire ngabongo totala. Bible elobini. Elobini pastor. Abraham ayaka kuta mwana kanji na misu. Alambele manga biloko lokana moni kapasi na lambele oda dame. Kapasi ba vakenda bi pastor John yokongi okonginda. Tangu yo kiaina faina zeli mikolo ume ngamoko kondimeki ekiti. Na mwana ki mena chetembe pa nini mingai. E koma ki Abraham tika professeur kendo kosa makamusu ki o mwasi na ngate ndeko. E indaki. Mama po yoba. Kotana na église wala wate. Oh, na babomba, na poata kana nga nyoso. Yokanga bien. Na solanda. Jésus, kolo mukini. Comment mukini abangwa kwaka pa mutu. Talaka mwana nzambe. Yenda tindela kabiso bana. Soka linga bota mbako na ndako arwate. Abota pas fatite. C'est ça. Tu y a quoi pas fatite mais ba mandat tenter ko umela te. Abu akene pa ya nani. Kwa kosa la 2 mandats 3 mandats 5 mandats mais obuta beta 32 ans mandats zakanda ndambu. Akoko ende na famille ba Reine Elisabeth. Na ba Londres kuna. Na Londres. Na koza roi libela. Pour ça président Angola ya Gabo ya RDC mandé ko umela. Na ba 21 mwangani. Tayo ton papa olonga musala kandele ki pa bengano na ndako zengi sur chemin. Mais moi na roi, mais comment Jésus a yana ndako même maman na zanga ki ndako ko botelela ye. C'est ça. Bate ya kabino sembo. Na lobaka makambo na lingo tamba na inquiétude te. Na linga mikumba vi ko tikela nzambe te, mais mayo ndengo yana yo lokwa remorque. Sika boy pastor. Mama na ba pole. Na pera remorque na mema mikumba. Na mema ngabi mema. Siko na remorque ko na mutu so ayoko meme so su mikumba na ye. Ma bende yango wana. Camion kutu ba komela ngo charge. Et bon, il y a un charge, il y a un dégât. C'est ça. Bah, combien de camions charge? Oh, 30 tonnes. C'est comme 32 tonnes au débordé. 36 euros de courbure. Maman, papa, na comment on va la courbure? Ah, bimema. Ah! Au même moment, charge le corps à poids. Mais si ça, vous tout fait pas. Maman, on a fait ce conseil sérieux. Toi, on a l'air de yokanga fa yoka. Amen. Yokanga très capable. Ça va président. On a coupé cette matin à l'aise. Okanzela ko bonga. Yango kaka. Pona moni ko bonga komi lokwa kaka. Mointe. Ko bonga komi lokwa liselo mo la mukina tongo. Kaka abongi e komi ka kisi. Mama e komi ka soko ngindiki kisi. Oh sana so ba yezabi rien. Ko bonga za procédure. Oui. Mbongo ko lingaka te bokutana na fara boy. Sika bo passe. Yokanga. Ako traire yo. Ah. Mbongo avokutana ye kende nzela na yo so bokuta lokwa boyebani te botu tani. Oba ko mbongo. Métier. Ozanga métier luka yo mona ye te. Okoti na métier pesi mbongo mukongo. OK na obi kenda na métier ce que même auti place mbongo zala ka botu tani. Oba ko yeyo abando landa yo. Tika boy. Okima aye. Olukanga kala tikana landomi mingi. So ça le métier. Ah. Ya on a zanga. Ofandi sa métier. Ah. Oza wap. Ba yebi yango. Okuta na mbongo yo landa nde métier. Mécanicien bandi ko kendo sala mécanique ba ko na baninga. Otiki masola bale na musique l'extérieur kana mécanique. Era zo kene pe ko ne bazo tinde mingi lokwa boy. Yaka na clé oyo, yaka na clé, yaka na 12. Excès de rotinde mingi akanya ngonyos. Après comité ra moteur simba a fongola. Na ko fongola tanga salika ina na kangi nyos. Lobo kuna métier fenda ko panza moteur ye moko. Maître alongwa to akima côté ya kenda métier ko makolande. Côté oza na njili kamia kufi soki ya bongisi mbongo eye. Ata longo njila komi na bandal koto kamio kufa soka ba moni mbongo eye batutana na mbongo likola métier na tutana na mbongo kane na luba ata na ke wapi yoka métier jo azana soka filmer ba mata kende wapi ndenge ko simbela caméra za la peni place nini ta mbongo eye métier solo ça on comprend tala ndengo bandelela nani apesaka yo soki métier te métier mama bapiate nazolo belo ba sérieux problème ko belo balingi nzela métier te bakuta ye na mbongo fara
mbongo va yamba rotuna tokokuta na na problème nini nganga kuta otuna sala mama nganga va pesa kisha tunaka nini ozana ngo mbongo ekobima sans métier nganga pesa mbongo rien na mona te nguma ya te mama ko sabikila me ko kende fulu ya maboma tu bana baba bikile kokate ekoka écoute métier te ebeti kano pesa kingando pesi métier ce qu'on dit to sa pombongo ebima embi e barishe mutu kende fulu mama ya métier bazara poser métier oteka kanini osala kanini okoperaka wapi c'est ça mbongo akuta nayo c'est ça bakino na ba congolais bawela batala bakino kuta na mbongo sambongo ayeba bango mais bakuluki da ba charge amen aotamba na ba charge déjà makamero bimisa mbongo mais na mbongo bazana bana kopite mbongo avayela yo foza na kopo koyela yo baninga bakenda kotelema na bare et comment métier oui kopensa bitu ba métier c'est kotelema azu pondo ke kitisa et comment maso nga kitisa ayete ye wana pourquoi moni batunare mais baponi mais métier ya solo ayo kozwa ke tika et futiye papa ngsa mi tukando lobi comment tu msaka na kamera parka tuna wa ba petit na ba la varakar mamoni binonyo so ba batu mais atuni mais métier ye wana ayo ko sala mbongo elandi parce que yo za na nini mama calcul moko ndenge oya koyoka est-ce que pose un métier faut payer ko pesa yango le plateau jamais to bambela Congo makambu c'est to bambela Congo maman na lo ba polele na métier c'est ko bambela Congo makambu soko sanga na métier ko l'été foutre mais fouti o mabe ce qui l'état fouti o mabe wana l'état su problème na bomaranjo to pona musala mais nazo futa mana ba 30 fena zonde 100 wana yo anganité nzamba zo mono komi innocent ako s'en charger na bato ba futa rabino OK lokola bango ba sala ko kota bango mbongo yo ndo za problème yango moni ba konti mingi ba compagnie ba kufela ka bande ko ebele to bango ba bela ka ba verser dikola makambo bato ya solo ko mama na za polele akandi bato na bambongo na bango ben payer azimbongo na bango abombi akesa na makama minene pona famille na ye na kotinda tindi bana na bapoto bakendo tanga mana ke komande babongo batu alela kana chambre sa ebisa batu pa le kambongo kolela patron na misa babole za lokola patron aleli makambe baby mama ahira kolela ko bata yo somona baleli sa mobola jamais baleli sa ne patron atebi kamuna etelela pona sika ko pesa mbongo moite baleli sa mobola te mobola ko leliseni mobola to mena matanga wale lokansoka neta beti ndeli bako mobola tika ngana mona mutu na matanga zolela mobola kanza zolela bembe nzoka nzala ngabo se mutema mabe tika ba pasta na tele misae na moni bando fai na moyo lelimi to longwa ka te zande nzala ngabo zolela nzala mama ona tala batuna tesko mowei okadi mowei mo ulingami te mama kapasi na zabi sama kambo na série c'est ça yoka lobi le 30 juin fête ezala te yo nde kolo yo bongisela yo bongo Kongo linga yo c'est ça to loba ko na janvier wa tala to ko olingi Kongo linga yo linga nanu yo moko Kongo eboya kopa mutu te Kongo nde soko serie pona mikanda okosambwa mais Kongo soko kena ndenge na yo sa yaye bokozonga na kilo ya kifunda moyen mboko soko kena kozela botalana orate Kongo batana kana na longi te tika boy mama bazela Kongo batana na longi basuka na déception te basuka pena batala TV bazela batu balobaka bapesa solution bazwa te baboya TV bakenda bango moko bazonga na songa batonga na Kongo TV na koka sute mama ata canal sat mama na loba no makamba mikie so na komi kana ndako mission yango pe ya TV bandimaka o aza na place te na kamera bango tika bandimaka yo za mayele
pesa muninga mayele pasunga mboka na biso nyeso tozo kimia yo koleka na TV so basoko et puis na oyina lo ba vérité capaz na bon ABC na séparation na ba chaîne politique qui ça te tika boy ba mitema mabe ya makasi bazo rendre mauvais service na l'état na population bazo ko sa population ba diabo ba koyina mboka oui oyebi ya boya mbaka batoka ba na critique so pe ba koti bango ba to rebebisa ba bango o ba na place bon nimaka bango te ba tia nani miso pe ba kota si ba na ko critiquer maman oyebi pe akokotela ngo ba cours d'histoire akangi kota ba gros monyo soko mona mke na classe conjugaison ba livre alukele ngo cravate munene lokwa serviette na manette lokwa nyopi aoya ko fanda bani ko tonga pe lokola ye il va na ministère il va ko d'accord bino na bino ba bolole na le polele capable olobi penza oyebi bango mboko eza motema mabe makasi ete mboka ya motema mabe makasi papa so ndimanga lelo te to wana eni moko balingi esengo baningi simba te c'est ça et puis na kamwaka kapasi yo za mokonzo nomenga ifungane ko sala musala ngo malamu pona sunga yo popesi nga poste na yebaki te koma na koya na ende ko boma na komi eni suna yo malamu na ofe beba me yo engagé nga nazole pe mbonga likamba ngo meme na boyesi esimba mboko yo est-ce que tu as fait le rosana des eaux d'abord jamais lui fait l'hôtel comme mabe mais na tongo ve banda mabe satalo bakabako bakomba basana be ba projet basana be ba projet to roboma nani kando lobi na li fait le pe ba kama mawa oh to tika ko boma ete asaki mabe mingi na bensi ka muke donc to boma pa kabeli mutu ana lipa oto pekisa yaka akaba botike kaka tota sous lobi mais oui mama mboka ninyo yo utatambola kana makambo bato yo moko na makambo na yo otambola ka yo moko me batu no kako bandi makambo ba ya batu ndo moninga noko penza moete oh to moni yo moko otambola yo moko batu na yo bandi koloba makambo ba ya batu ya nanga pa moyen papa chafo tata masina ngana mabe yenda sali ozaboye c'est ça papa biso mabe ya nangana motema mabe nasunga famille mama nakamwa congolais yo za na âge ko bunga te c'est ça otinge so kenda to sali 6 mois ba ko luke te tango ko ya yo moko pe to ko sengo te mama ba luko te ko na ko luko to kenda ba 2 jours na tunanga papi ke wa attaquer wa pa ko bunga te kona makambe tali yo moko na oya yo ndo bungi nazo eba sutela sala nini zalata kwa pako akangelo ni challenge vie nazolo bango mbana mbala kitoko kabash vie ba ka kotikela mutu te lokolo na oloba wana lembi église ezoteka bino ke nzamba pambola na ndenge soko ke église apo ngindi na biso lokuta nzamba pambola nde molimo na yo ekuba abantela ngo makasi nzambe soko tosaka ya kopesa ba privilège mais avant pesa ba privilège yo faut bima il faut que na côté oyo yo soko tali pamer pas alembisi batana motema ba pesho musala si comment osambeli nzambo mboko bima kitolo musala kwa bu ndeko na ngai nazo na bino polele yango pena vanda sala prière à terre 2 jours gêné aussi tu kabeli boka mbongo kwa ina mesa mutako ganga yo oroba ke konginde yango moko ko kimi obitali kambe komelinga olukaki mbongo ya ekominga ngambo seko lingia modele ote bimisa nzoto ezaka na échange donc mona nzoto aza kwa dollar tika boy ava changer la pesa au franc yo foya na dollar yaka na nzoto ozwa dollar franc kota nzoto na kopi ya pesa échange eloko olingi okangela yo kikumbi ofandisa na ndako kosalaka bemission nyonso kosenga nani c'est ça na lobi na lembi olobi pe na kokende église te po na kolotaka bato ndeko zana oza freiner bloquer mauvais parce que ko bisa ke tango bela ka to za normal ke za bakanga yo ngana biso mauvais na yo na ye olingi yo te ba pasteur ba bata mauvais encore au savoir ye bazo ke ne sengo yoka umeti na zaka piaka kande pasteur asosoli ba frenanga na yaya
Boka ta soni telo beliko boy. Moyen. Ngungi nini fulmini ba frena vina yi. Jamais. Moyen wapi? Banyama pe bazaka na Satan. Satan ko ta biso mote na banyama. Tika boy. Oye bakate. Na bate. Somba de mbwa. Sabi loko basola ka bia chaka mbimbi bitumbeba. Kande utiwa. Ngafona tonda yete seke Satan ko ta bia bebebebe ebeba. Satan ba loka banyama. Yo. Wata loka biso moko. C'est ça. Délio so bakuta babunda makasi. Mama. Zuwa kuta banyama ezanga kanga lupango mezaka matata koleka ya batu. Comment on a raté? Soso a yebi libala ba tuta moni soso musamo bala nga mata okuna yaka mbangu coup de tête. Na babwa. Zuwa soso lokwa kangalo bangu. Onde bazana mando ina magnifique. Soso nini mecha c'était boy. Koko. Oyebi likambute. Et puis soso ngo ba utine na balinya na gemena. Ba ena e bolingo ba soso ba zamuke ba pena sans été. Ah bazami ya basi bazaka 3. Wana ba tonga papa za mingi yemoka telemi tanto agumbi lokolo moko tema kima papu boy ngande kolo bino botande na saka na debate ya bati siko bazaka ba bonga mapo papa oza mabona poka basi ko la mina bazelo bazo songola mapeka comment la bazo songa basi chiki hoteli bete zana bango awa chiki so wana mususa e bon bitou ba kiti siye e bon bitou yo kaka passe e bina ndaku bakolala te si bakiti soso na singa ne bakanga ke makolo so ka bana quartier bana lopango lokolo ene be kate ba singa sa kumi lopango kolo soso no mobile na tanga ye ba sola ninga sa bolingo po ba bana kala oya gemena okata ba kati singa tina soso mobile coup de tête même soso ki sasa zokamwa outi wapi makam mama nanga banyama penda ba yebi otala ba penda namona kazuwa banyama neza kana zuwa ope na mwasa che mobile mbeli wana zuwa banyama somo problème na zolo bao na Hollande kapashi landanga na Hollande papa o eza be red na remarka yokanga na yoka comment mwana mobali azala na métier te awalela kokota nanga na engagement base belé moko mama na fongoli kutuna ba bouton o eza dépôt na zoko loba bolandango awa bien okoyeba ke yondo koti famille perte tika boy kapasi na bano clair balingi engagement toke malem ndengo kola oyebi avec le kuta kola sa mona mebi ke nanda kuto sa difficulté ça yo muto fungoma miso tala bando kolo oyeba comment comme na niveau ko luka vino comme ça na lipaté net nini to kanga na Hollande papa avant sokola okenda kutu na douche toki ma ya pamba ozela ba to ba sokola va yo simo ke na douche o chaka maboko ça va okuta ndoko so okosokolela et la tike yo moko kolo yo bina ko sa en charge te so ba ko sa en charge ndo so bimisa ndo to tongo za na bambongo ko somba ça savon c'est ça à part wana ba kabela ko na ba misilo ko la risque so kabelinga 1000 fesa kwa na kutana kino ndo pesi so to kutana kitende na raté comment nazano na niveau modèle abo na kenda ko déclarer fufu pa bande ko tona sela ka ndaku kapasi na ebike na linginga me na ko kakangate c'est ça nana bampane bele même ko liesa na mbongo na ko kakate ba leki na ngana ba mama ba bike oya kola me azwa kate tika to leselo ko bébé na longwe na niveau wana na $10 ba kabelinga soki na ndeko poto soki na nani na violer droit na ke ko linga mba o fi na lingio mwasi na ngana ko kinga te na bakisha charge base belé moko mikolo kapage eloko na loboyo eza très sérieux détruire Congo makasi soko moni mwana mobala tombokeli ba parents kana likambo achezemi ako bomba mwasi te ndako papa bota esa zongi c'est la papa 100 francs papa si ba locataire mi sa ta che mwana komo cha papa kal bapesa ngape porte moko père na bisa cho wajanga ta fin de olanda lesa madame abiki na momi maliaka te marcelo kolongwa wana kumotonga père pa ba masa bango na bango ide moko be père pe ba chol fo bada e ba chena lelo o remarquer na maloba wana papa kolisa o sa zongi c'est les 100 francs na malobo zo bana komba papa na mama na baba na miso batu nzamba yoki oza ingrat yango moni ba jeune bazo kufaka lelo mingi izaka bongo na place otika lo cha mama ka lokola yana memanga moyonde lungwa Poyo soko za confiance baninga msuba ina ba mama. Comment na bana kate lokolo comme si mama ennemi. Na bola mwasala ozongela eloko te. Yokuto kendo cha mwasi se moyele susu mama bo abomba. Ya yona no zongisa to su bebe asi ya sika. Moyen. Te Mateo penza bakoka ngo. Na ba Mateo moko très compliqué.
makam na loba ozongi c'est di parent maman BRL to côté na Congo ke bana muto ko biso maba maman na bino papa je n'appelle ce conseil éviter le kolo moninye tika boy soko yoki ondimi minga ina vie ponga mona so mwana nena zo polisa mwana so na ebisio polele ndima zo raisonner ce ko ba maman be bana na maman na bino isa pona kando lobi maloba moka pona ke maman pas changer ya pena makamsu maman nga dérouté donc ça maman nzela kolo ba vérité n'est pas diko fingi ozon tiende na temps maman saka mabe comment passe nanga umona ga mais soki batu ba yo pata nga ngana za mwana yo soko mani mabe nanga fo bomba comment ba maman misusu ba ko betre masolo bana bango to yo betre nga libanda ba maman na baza na yebi atonga bana na ya mibali na ya basi fo maman faut mettre ma belle bana pas bande on misusu ka ya ye likambo alo bela be si ya bino so boza yanga na ça bino nyo ça peut changer mais ça te que infiltré outi libanda faut mettre masolo bana yo monela passe tango azoka maloba azo ke nazo se kabino na pe na kati tika boy maman na bano polele kapage moi bana yo quelque chose mabe ko betela rabato libanda je dis devant Dieu betela ba oya yo propre OK oyebike na famille wazana droit restreint kwa ko lobana oyo likamso ko tala wa botembo na bone woni ko yebisa ye mama na ba no conseil nazolanda ata bokabani bilamba ata kabelo $100,000 ko beta lisola mwana pa na ite tant que ya beta a été fandanye papa je n'appelle ça ba conseil sérieux qui a bête à yété. Olingi bana ba progresser. Bomba bana na coffre fort. OK. Soko yo kinga original. Nazolanda. Si noté. Okotsa bana dega. Maman na bana polele. Pourquoi kolo mokili mabe na biso atala kangote? Atala kabolamu. Combien de batu ba l'église ba zuma pamboli? Ebele. Combien de batu ba komi le ba patron? À côté église ite mangindi ebele combien de batu ba église lo ba olela oyebi nini oyebite église eza lokola hôpital kola na mutu te ndenge azoseka tanta kokufa na pokwa tika boye mama na mwana na hôpital mutu akenda venda oui na mwana mutu baya na penda akeye azonga normal église yo yebi nani te bando pata bipata pata c'est ça maman mutu mabe faut ma seke bi manelongi jamais oloba ko banyama mabe bana masekete na yebi sio polele banyama nyoso basala ka mabe nza bapimela bango maseke banyama boboto kabela bango maseke to banga na musika menjoka balia ka matiti banyama nyoso mabe bazanga maseke to mona bango ko malamu soko posa ni minu ndeko kato malamu moyen te toki mataba pamba na meme baliaka nde matiti tokaba nzoto na koi nebela suki lokwa kwa fe nzoka nde modami ya bato yango ana penza jebisa yo vi oyo foyeba naloba makambo mike ya mikie pasta ya minene yana makambo mosusu ya yo bombela yo pasta na ndeni yo mokokolo yo bombela yo yanga moko mena mi bomba obini na loba yana makambo se kutana na yo soki na neni na wapi esengona soki na mobali yo soki na banani mini oh ade voile pasto yebi makambo ezaki na 10 ekiti na de wow na sa sentiment mama nazaka bongo na karate likambo na yo moko eko beta ngo ozala nango obomba oke kundela ngo na tiroir orekenda tina manzaka olandi ati yaka yo bimisi ebotelo ngambo bakanga mama pasto yebi na makambo na lobaka ya pete na masolo musiko betela batu te soko lobi famille na bino ke mabe yango wana penza na libala muso okei bomba bandeko na yo kosone tikela bino moko na famille soma ndeko na kwitri bose mobali fanda nya salo ko atanga Marco atanga tika boy yesa kanani za diplômé fait tuna ye moko ye wana bombele primaire na ye baka ye moko ye wana boso na bo frère
Mon frère ozali na qualité mutu so peso valeur. Yo moko kolo malo bandiko. Le ba bon frère so na mona siko na senda ko ba moi c'est le bien tanga mais na mona ko niveau sana na se. Faza la kisasa na passe nde tanga mise muto koma lo kwa liboma. So ina pesi mbongo mais ele na kale kozo e kozonga. Bombi. Yo bomba. Ya solo passe. So mo ba la pesi e ko sala ko bokuta na te. So na linga kendo baluki na sima ebi seka ya na bendio mato. Atuna ki yo. Mo ba nanga za patron te. Awa pesi yo kendo so yo turo na webse pole na ko bengana yo. Kende. Wana te ya. Parce que Timba mais soki yo mobile linga loba opekisi na yebi ye yendo lingia ko lekanga bande onanga o oroba ta moko baza kutu 3 et ono bande ba ezakaye eza Firben eza John bango yo pena apana ngate o koti na baba bokolo ko mabe pata tamasi na bango ona kweta e pa na yo bima mabe na mobile na yo yamba ta na kopa maye comme le quoi souvenir mobile ndia raisonner na mamu ke yo pekisi yo basala mutu mabe na bomwana so mbeta na zotala c'est que makamba ezande nini c'est que le ko pekisi bango na yo pesa ke na privé pe yo obomi okozonga na ba $5 pamba mobile chako na compte ba $1000 moyen omikakoli sabaka kola yo mikakoli olobi pena ba solo mama na solo mboka oyo makamtu na mela kwa mbondo tika boye mama yana ona kobeta sute te ya pena melaka te na bombo na lobi makambe bebi ya solo findengeza amen kapasi na zo peso makambo ko ndimanga te l'église na zo angote église ba ka prier to ça boye tout jamais pourquoi sango so ko ke tubela makamso le kilo abengi la police mama ba ya makanyanso tika boye tala ya makamso na vie e ko telemelela yo moyebi angote osana raison pasta exemple kote baboma mutu yo ozala te na bitambo atambo yoki masuba bina pusa na zamba na suba komini pe ya yo te tango tarika moni ebembe tango ke komi mikumba na yo loko mona kilo loba o soko lobi premier témoin enquête yo ola la témoin na butu loko yo ndo chaki embe mbeli bitala dema kamsu te loba tika boye na zo pesa basema tika pasteur on a raison nazo biso ba sérieux problème tozana makamusu fo betaka kara mama eza makamusu kolinga koyeba te ok yana masemusu babeta kimisa elongi namona bato bazobeta liso na bona kobata mamutu moko ye pembe na yoki te ete mineka ya kosala kwa cheka bakanti kwa yoki tango bango bakeye komelenga moti baluka ye baboma ye secret na biso ayebi oro yebaki te intention ya soloko kapashi papa o mokili te ba innocent nde balati babe po éviter zala ngbaku mais maka yo na lelo kotalaka badiro osali na musala te okolemba noki ya solo noloka makambo ya mikie nastalaka direte soko banota na sede ya 15 ans nabeti 20 ans okokoma kilo okolemba makambo ona pila wana raison pourquoi mundela atalaka dela makambo osala te atalaka te mundela mesana na mbongo te malinga ngo makasi koleka biso mundela azwaka mbongo keza ami accompagnement ok mundela azwaka mbongo lokwa mbwa avana tamba fana za na chaîne nga yiba mutu kama mbwa te na ko mbwa boye wapa mesai nanga si voiture ko yiba feza biloko mukini vifo koma boye ok na bano polele mundela achaka mbongo sima ye liboso ngande na ye na yo ngo dirige ngande ndengeni mundela ninyo mona za na mbongo to sama kam loka batu mwindu jamais ki mutu mwindu tine États-Unis basaka comportement moko angindi 100 millions aza na ndaku ya 100 000 mazana 7 voitures on nzoto moko mataka na camion moko surtout ça afin ba camion cher 10 orozo mbonga kota na kope mate sungata baninga rien ale kana 1 2 3 babenga ke prêtre akanga mituka 10 na ye moko me baleki na makolo lokumu ne mataka comment kangi bidja kofungo sa kopano cha baninga basala ki millionnaire bazobenga oyo ya mituka congolais or mituka soko zo leka mikolo pile ezokita tere teza na $1000 soko salika mikolo bele komi 20 000
Kizoba. Naje biso makambo mike. Ngapa nanga na komela ngo dete. Ndaka ko futela. Ko lokate. OK na mama zonga penda mayele. Na mona mundela patron zo tangwa na voiture mo soko talo ko boya. Mais ba travail na ba range. Ba dit mais bazo pesa patron respect. Patron so zo tala bango zo seka. Habite ba o. Tala bazo boy. Na l'équipe na mbongo fois 10. Ba dit bi ozanga na ko so mango 30 misuku tuna tumbi na anniversaire. Nazo lebela yo. Mais talanga kilo na zaka na Peugeot. Peugeot ndenge nini ya kala. Toma Renault ou bien camion moko boy. Ya manuel. Na saka tuka na ke na koma. Mbongo nangeza po mata makambe marché. Vala nange ko longwa mukona ko kufa mais pona ko kwena kate na mayele. Congolais soka zimbonga somba biloko lokumu babanga banga suko na suka va kufa kwe akwei. Azongi makona misu na bino. Na mbongo luka place ko lele na matanga. Oza kana 10 voitures comme na vélo. Bukumu kamwa. Aseli mbongo nini? Ye mutu moko alinga makambu 30 na nzoto ko kokanyo sote. 3 basi. Mama. Okosomba 20 ndako. Tonga ngwa to tshaba fête personne c'est la kombongo rien. Asombi 20 ndako pour na 30 basi. Alali lundi à mardi mercredi. Parce qu'on anda musu fait ça quoi 1 mois. Ya soma ngolo kum. Or mkola ko sala ko ka kwea daeba. Ba mama nyoso bi mebi na bango babota te mutu mtakanyika inda. Famille na mama na batkai ba bola mosaki mutambongo. Oyebi ko sala mbongo te bazati lo na Congo. Na tala ka batu mingi ba bonga pa na mona bango pepele me balekinga na classe. OK. Batanga na bango me na mona bango na vana bitala wa zazo soba. Akolo be na français 30. Na talika yebo tata ko mona ngalo ka pamba. Mais c'est gentil va na tele na misa ba ka wa pepele. Yo pia molili ko za pepele. O tinde chance ko za français na ba. Na tala ka bango mama. Oye bisanga ko o lobela yo kapasi yo kangai. Papa ko bakuba. Baza loko ba bijou fantaisie. Tibang saka na fête na butu telango na mo ilinzanza. Papa tra boucha fantaisie. Papa makambo lobi penza yango wana. Bachaka mbongo wata. Soki ba longole kana ko so ba longo bakuya kana nini na minute. Bakuya kana minute. Mais yo kambongo soki lobi. Mama na pesa conseil sérieux. Et bon ba famille vende ba sundola bango ko bakaba. Na lobi na yo Baye barande ko gérer vite. De baye bité. Fi eza lokola match. Équipe ezo mené ba sakana na balle na ba 80 minutes. Moi likamkia to tout est akwe Alex Alain. O bazo pola pardon. O bazo pola. Ba kenda ko lokotela même ba tona balle. Pasta chombo. On comprend nga très bien. Comment biso tozo anu balle bimi libanda eza bino. Donc so tozo pola ngana ke ti libanda lokoti balle na ko pesa yo. Na bimi lo kwa boy. Na souci to so ta bon pena comme fier neti yo. Yo zana popola me bale ki anu olali ba congolais. Ça ba. Vina e manka aso mitika ko. Ba. Ba patron bale kambo yango ba saka ba feta kende poto. Azongawa, asala boy, akota na bar, amela, abwa kambo, asangindi. Azela galera ko kufala la pasa la mbongo na nyonso. Yo mobola okoti na via ba patron mobonga te. Ake bar olandi na bar. Moyen wapie patron ke olandi. Tala pasta, patron ko sombate, moi je vais payer tout ça. Bazali. Moi patron zo kamwa. Onan, kasi ya yote leader ngo c'est sika. Leader ngo après un mois que l'hôtel a fait na dame manger de 6 à 100 francs. Awa maluka sisi na komba koko amona te na mboka. Koko yenga. Apanzaki na les millionnaires. Abeb saki mukwana 15 000. C'est ça. Atika na baloku masango. Oya gana bango ya beta wa. Petit tuna batu ngana panza batu na soma na mindele ya. Capage TV. Capage TV.